Bisogno tanto s'abbonare, nascere moko, Mabia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christopher Songo, andima, Tati Hilenda, andima, Angel Loué, andima. Mabia Star TV, Shalakita, nascere suivi. Mabia Star TV, Shalakita, nascere suivi. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Mabia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, papa social. Tadi Hileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno sotto s'abonner, nascere mako, Mabia Star TV. Etale mamudate, bato bandima. Mabia Star TV, Zambada Media. Olivera Bagaba Miss Bapig na Bateatre. S'abonner. Nalanga pena kuna Mabia Star. Pas maman na biso. Bavi pese loko zwelo. Mabia. Mabia nalinga yo mo banda. Voilà. Merci déjà. Bienvenue dans votre chaîne Mabia Star TV. Donc il y a maman na biso, maman Mabia. Donc maman moko bien. Balobi mikolo dio o bandi ko tambola partout. Balobi lelo to prometaki bino ke toza na kata stade de Martyr. Lelo na lo balangé belete. Merci à toi Christopher Songo mona mobalo azanga ke loko te na poche na kata Londres wana. Merci na Blanchard Mabala Fumu ya Miyake, merci na maman Mimika Songo, merci na maman Titina de Londres. Donc balobi lelo to bisaki bino to la kisabino en intégralité concert ya Fali ndengeni negoza na stade avec Messi Bokanga. Je crois tropé sa bango moi babile moko ya bandeli Messi. Merci vraiment katuko bianza maman na biso Mabia Star pese loko zeloko maman Mabia na leli. Donc to sa awa to lobaki to eka ko couvrir finalement oyo na premier temps to banano ko pesa bino ambiance zo régner na kata stade na Monica Beka Bengele dernier derrière la caméra. Moto azo assuré ba image ya kitoko to zawana botala anguma déjà to za 8h30. Non, 9h déjà, 9h. Et si ko wapi, batu déjà, stade on a comme on dirait, moi katikati déjà. Keba non salamate héros yo, batu déjà boyé. Na comme on a penanda lo baki ayeko retourner. On dirait retournement de salama. To salara rande to salara to sa bible na To tala biso te awa. Donc na publicité to mema bango na interview batu ndenge ni batu bazo loba bazo solola et puis na ebité baba likolo ndeti mbula to moni ya kanse Messi Bokanga ya ko solola ngo kimisa biso na baimboka o baye na stade to yoka bango et puis to kozonga pona kokota na kati to lakisa lisusu ambiance eza déjà na kata ba grade à suivre Donc ici nous sommes au stade de Martyr Balovier Siko Wapi Masole Kosala Malelo, allez-y comprendre déjà la foule est au rendez-vous vraiment donc il y a Rosaranate et puis pas yo Wapi la police peut avoir si sécurité lelo et puis déjà ba mourir tout il y a bonne musique baza déjà awa donc eza koyinda nzela kuteza lisute mbule beta donc lelo ezoyinda ya kosangana te lelo eza lelo quoi yaka la dollar. Bon, en fait, l'État congolais a s'engagé à faire au point de Mamboka. Tu vois, il y a Mamboka, l'État congolais senti que donc à Tsemaboko, les conduits sous-soupés, à Tsemaboko, pour vous dire que il y a les Kambu, il y a Moka. Veut dire que non d'abord c'est le Congo qui gagne.
campagne magongo panzi sango na leli na satira na ekara na ta na boka makude après na zongi palais pour ndule ya baswara boyebi ndule ya soir donc par rapport au programme à me changer bato ba ba mbule ebeta ta moyi botala on t'a dit arc-en-ciel événement arc-en-ciel c'est-à-dire que donc arc-en-ciel et bimi a laissé comprendre lelo eza lelo babi kindoki ya kosakana te toza vraiment liboso ya stade donc eza déjà ya koyina no bafungoli baporte te mais mulongo sombo ya kosakana te mulongo sombo ya kosakana te donc tozosanga kuti eloko koloba totala kaka ndenge tolobaki na Dani Katuku Bianza toza na lelo na plateau ensemble tozosala kaka mosala vraiment donc kosala bien bato baosepela omoni lelo oyo tokokoloba kaka ke ndenge ndeko na biso moko auti koleka alobi ke le Congo qui gagne omoni bato ifo na Congo tokoma na genre ya kosoutenaka baartiste na biso oza kocomprendre Fally Ipupa un seul contre tous nde balobaka kwa sikoyo tala déjà mulongo mpe ndenge eza kosalama ozomona ke concert déjà na tongo ebandi kopesa basine ya réussite nango je crois pas la poto nyonso bakolanda biso tosala makambo tolobi bilili donc lelo image il faut les kamaloba na ebele tokoloba mingi te tokolakisa nde image qui avait dit que Fally ne va pas réussir lelo bozwa réponse nani alobaki mbule kobeta lelo arc-en-ciel le confondre donc toza wana ba warrior déjà baza présent toza 8h du matin awa na ville province ya Kinshasa et puis na Congo RDC déjà na ebisio liboso stade kita Dani Katuku Bianza pesela masolo. Voilà, merci beaucoup. Omoni concert ya Fally ya lelo, il faut pas loba que ça concert moko inédit. Vous avez comprendre parce que ba signe déjà ya 8h et rolakisa ke concert oyo il y a pas match. Katuku Bianza est-ce que retournement est salama? Non, retournement au salama te Fally Ipupa déjà concert déjà la kisa mi bandara ke play eza a craquer. Et puis Nzambe ya lola yé moko a confirmer concert à Fally. On nous a pas confirmé. Merci beaucoup. C'est ça. Vous comprenez? J'ai hésité. Jésus Rosalate Awa. Awa Zara Nzambi. Nzambe Nemtu. Non, yes, voté à part le Bakambo. Oh, Jésus Nan. Merci vraiment donc. Quand on a l'obarabo, s'abonner massivement à la chaîne Abino. Naimi Katoloba. Donc, il m'a dit na loba ki bo baksamaka abonner rapidement pour reçoit vraiment intégralité à concert. Donc, il m'a dit on a pibi abonnement et puis to songa to solo ana le warriors tout bazawa ba pesela et puis boyo kabango ba sante les ben glompe basali donc tala kaka to ça vraiment awa ben glomba lobi fo baloba lelo ba biselo toki mana mbangu na pibe puis to songa to solo là à suivre. Merci Régie, vraiment Kabengele derrière la caméra, ça fait du bien. Tout le monde est déjà warrior, hein? Et grand warrior. Warrior. Toujours on attaque. D'abord, comme on a plein, comme on a bandeko déjà va répondre présent à Tongo, sentiment ni on s'en a. Donc sentiment est déjà donc. Biso to loba ke makambo yo eza na bakolo nango. O eza concert ya siècle. OK. Ba beta mais o eza concert ya siècle donc concert de l'année. So on a parlé mato se Rolanda yo. Ata oyete oyoka na parler oki mambangu. Si to combien na tongo poto yeba ke eza na problème te. Mambuta za bien, fia loba ki nyoso eza bien. Bato ko ba ne ona ba sele o fe na ngai. Faut que la copie na ya ko bongisa ba congélateur ba no sala wana. C'est le aloba ki ka on dirait nan bourgmestre na biso kalamu azande vieux ya Fally Ipupa yango wana obeti 12 ezalaki nango de atopesa ki mbongo ya parking voilà imika déjà depuis kala balba eza parking ya ba prêtre na biso bazoya yemo bakotia mituka na bango kuna eza nango bongo na imika 144 moto kuna yango na ba moto 144 moto eza kuna c'est ça na imika na lobby hein malembe fuma mboka la Fally Ipupa pona ozanga pantalon te c'est ça
Na bien. Beta liso. Na ko beta solo zo bisa mino fe wana azongela ntiki. Oh, on a zo bisa wana azongela ntiki. Est-ce que c'est le lobby plan Beza? Lokuta. Oh, Lokuta. Lokuta. Lobby bourgmestre aza moto afali. Siko général ka songwazana. Bon. Biso neto kanyi Kinshasa. Mwana wana azanga na promotion mukie. To matisi ba viol likolona ba banderole, 2000 kérosène eza mbongo ya demi pourcent na machine à pétrole Congo. Oh, mais nazo bisa bino. Eloko etikala kosalema te. Otikala komona wapi ezala na poto. Bazosala publicité ya concert en avion. Même na poto etikala kosalema te. Boyebi a dépensé combien? Mbongo ya lopango o Jésus avandaka soi-disant Jésus. Toyebi ete mais tobika Jésus. Nani fait rigole. Toyebi te. Komba lo mbongo ya somba lopango nde mbongo o tobimisi to sombi kérosène. Batu bazako lobake concert ba billet misusu bo kabina bino giyo fela matin ko fela. Na lobi yo moko za présent au monde la population ndenge zali. Donc plus de 80 000 déjà baza déjà out. Oh, plus de 80 000. Plus de 80 000. Na tongo. To solo là. Par rapport ya Wenge nde babeti masolo. Na oyo nde to monela. Non. Équilibre za to match za te. Équilibre kotikala kozala te. Wenge ba vie to boite. Mais batondisa kité. Eroyo Wenge libande za ki plein boite. Mais awa nakozwa ta anti a okokate. Mais pesa eloko ngo papa pesa mai. Pesa mai. Merci to azapasola pona Wenge. Baso Wenge ba oganga ganga panke o babeta concert à 5 minutes. Buso banga moko pona weka to jibe na oya na 5 minutes. Nako fina policier donc 200 fois na koti. Wenge 5 minutes bango nyoso. Weka son 1000 francs. Jibe piana 1000 francs. Adolphe 1000 francs. 500 francs. Oh nano Blaise Iboula. Manda chance 500. Malade 500. Animateur na bango na 250 to komi de la combien? To komi na 4250. So na musunani. Ah na boss na yeba bakomo la bango manda chance ta yekuta longwa muta kofona. Na bibo. Balobi boza epele yeba obenga. Totika pe baninga baloba. Sankara aigle yo. Voilà. C'est ça. Le concert na le concert ndenge yo moko etanke Sankara. Par rapport ya ba appel au bosalelaki batu na ndenge batu ba répondre nanu boy. Arc-en-ciel pe bimi lelo na tongo. Impression na yo. Bon, elingi kolakisa kia mwana nzambe nde akita lelo awa. Très bien. Awa mwana nzambe aigle fali pupa. Mwana nzambe fali pupa. Après Jésus, ezaka na deuxième mwana oyo marabotaka. Yeyo aigle fali pupa. Na pesi ba mbote na sve na nga selo esika zali. Lokwa na pesi ba mbote par rapport à nini? Par rapport à courage à Zanango pour à combien de gens ko boité bon aboata ki déjà akatana likolo analuka ba beki posa nini atelema to sungie yo oke olu espace ko beta concert au futa mbongo te okera na ba commerce motabeti 12 pour concert ezate ya sa sala makambutu yo kana mbongo te yo ozana mbongo yo afute ozana mbongo yo afute te pour espace au beta concert nde nini vu que fali azana population na Congo na Kinshasa, voire même Libanda Mboka, tu as un bon ébélé, tu as un espace wana, tu parques ma carte na biso. Mais tant qu'il y a pas comme ça, bien tomate. Bon, comme ça ma belle ou bien ezandeni. Nani? Moto moko liboma bakata ke chaîne. Kombo le nani? Na yebi ko monete. Mais oyebi moto ba choka te chaîne. Azali liboma. Ngana pati ko mo moto te. Azali liboma boyebi. Azali liboma. Yo na bato na yo. O eza aigle. To ko retourner stade à la ba préparer ba mbula et loro yo ça mi likolo ngala na tsikola mona ngote. Très bien. Quand c'est les lignes à moi. Na tsikola mona ngote. Et donc ça qui est que Jésus-Christ azar lelo. Merci beaucoup. Merci, vous êtes tellement belle, tout le monde peine de
bandeko na biso un mot par rapport ya concert à lelo. Ngana un mot na lobela kaka ngesalinga pasi parce que balobi ke non o fali abwaki ba nini ba bio fele et ça va passer. Voilà. Mais avant que baloba biloko il faut te réfléchir en tant que intellectuel. OK. Fali azala ba sponsor rebelle. Ba sponsor na ye, ba charge ya, ba billet na ye. Ba sponsor wana nde bakomi kosala ke no basala ba action na bango bango pe bazo bénéficier na cadre ba action na bato ba fali eza ingratitude ngana kamwa lelo ceux de ba fait na biso na ba wera na ba jiba na ba tinda ba tala ba tupenda bien ba tinda ka ba fine na bango wana ke ba boya ka fali na regretter ba ve moko bo il fallait que bango nde batali boso ba ya ba soutenir fali ba ba malamu pour la fali parce que na minute oyo les musiciens à 4e génération, 5e génération. C'est Fali pour un homme dans Sony. Sauf qu'en États-Unis, c'est Fali. Ok, en France, c'est Fali. Vous comprenez? Toboya Rabiboya Boyati. À moi, Namboka, Aza étranger, Aza Moutokili Kilité. Sauf que Boya est Oboye. Mais Bisso Otoye, ton côté un sauce style. Si vous comprenez, c'est le Scram au Pachaki Baya pour Nabino, message c'est Léo. On repère c'est un message. C'est Léo, bien mort, vous savez, vous bien non bien. C'est Léo de Biété, avec Awapi. Place ni na beta tan conseil ni. Bolongo la c'est Léo de Biété, Zelananou. Fali Poupa à niveau de CLEOT. Fali Poupa Azali international. Faut pas voir Michael Jackson. Niveau Fali est Michael Jackson, Kelly, Chris Brown. Fali Azali international congolais. Tout le monde est professionnel, Poto, France, Makelele. Fali Azali niveau de Chabani, Messi, Chrisaro. Pas tant avec qui Mikete CLEO c'est que CLEO n'a pas LCT, nana beta Zenitité, nana beta Olympiaté, nana bimisa da disque te kama na mokili mobimba te. Ba siko ba ko na Fali. Ba to pesa ba bilo musu ba gaz. Fali azali artiste complet. Na kobina abina ka bien. Na koyemba ayemba ka bien. Na ko composer akomposera bien. Otika ba polémique ezanga tina. Soki yeselo yo, alingo beta musique azela mutalikasu acha libaya. Mais Fali à un niveau n'a été 0. Total système ya 0, autorisé 0. Mais bah on bandima que mboula rebete mboula za nzambe. To isaki bango ke mais to moment na likola ko Fali sa bloqué ki lobby. Ya zalim bato ba Fali biete. Fali azaba pende. Mupende batera etembete biso bapende toyebi Fali ni rezali makamuse damba maki deja mbula sito bwaka ya so côté nini mbula nzamba loba ideya lelo mbula ezate conseil robetama ya ona sengi na public nyonso oba uti Angola France États-Unis po conseil ezaka ba congolais te ba congolais boyo bango conseil ezali international tozali ba ivoirien tozali ba camerounais bazali ba angolais bazali Congo Brazzaville bazali tous les pays nyonso bazali awa ba français ba journaliste international baza awa mais to sengi kimia ezala des autres ezala te Fali alobi ba ki plan B ezali Fali alobaki eloko moko boye akotondisa omoni na pesa bino siko gu daicho azali Fali aza muto ba Gims. Siko mokola Gims aza déjà. Mais on sait que maintenant bimise bino avant goût. Daicho ça déjà en inter. Mais après si bino goût, Daicho beta bino kaka. Boliga likolo. Toto likolo. Merci beaucoup ngana olinga omoni tembe oyo Fali alobaka tembe sila vraiment les lorsqu'on a confirmé tembe pende sila confirmant tina souka mais tongo déjà yango la déjà si abandi ko réussir photo même mango tina souka on a confirmé vraiment réussite na ye donc on est là on est ensemble
Un mot par rapport à concert. Pindo moni déjà Ngouma bateau. Impression des années. Ouais, les gars journalistes, mais na sepeli vraiment moi il m'a fallu vraiment ça aigle. Ouais, m'a fallu à ça aigle. Na bien ne libanga. Fallu mingo le zate. Moi na mungala félicitations. Oumela vraiment. Aigle. Ça va. Voilà. Merci Aigle Oumela to pusana. Aigle aussi ça maloba. Aigle aussi ça maloba. Oui parce que bakana qui vient mais to comme ka jour ngo. Ba lobi concert ngo ezaka ba UPR ba jeune ba mikolo ba. UPR amutute. Question de UPR amutute. Très bien. Papa bazali, maman bazali, concert ezaka ba jeune té. Concert ezaka ba jeune té. Doze belé mboka mobima, to ba fanatique afali. Donc ali kolo ka pe simami na jeunesse. Musique totika ba polémique ezanga mutuna makolo. Très bien. Numéro 1 Aza Aigle. Chaque chose a son temps. Aigle, Fali, il peut pas de cap la merveille, les rey mago 3 fois. Ça 44 ans de pouvoir. Merci beaucoup. À suivre. Nous sommes bel et bien avec la bouche autorisée de Fali Poupa, à qui je dis bonjour, père. Ouais, bonjour, Nayo. Bonne santé. Merci à vous, merci à The King, merci à le roi, numéro 1, le Maïken d'Afrique. Miroir et musique, il y a monde, il fallait Poupa di Cap, la merveille, à la baille. C'est la bouche autorisée à Aigle, tu es sigo. Impressionnant, les années, comme on a déjà Ngouma. Toza 9h40. Très bien. 9h40, ça pas ma meilleure monde. Plein. Pour si tu as 11h, 12h aux années, nous avons le Congo, Pena Loba, et on a fallu à Zate, nous avons fallu pour pas arroser à la pété. Vous comprenez? Il y a un moment qui est Maramon à Lobara, il y a un moment qui est Roya. Ouais, c'est ça. Parce que nous avons la bouche autorisée. C'est ça. Il y a Aigle. Voilà, la bouche autorisée. Maramoto, ça la bat, on ça la ngoté. 9h, Maramabo, non, ça la bat. On a conviction, ni place, ni beaucoup de choses. Na lobi na meto mais na yebi déjà que nazara na mouton la linga nazana mouton na doranga na kumisara oh mouton mo leki azate parce que actuellement mutaleki Fali azate parce que Fali pour pas numéro 1 na bango Fali pour pas aleki bango na tout na succès na tout c'est Aigle mais balobi bo betise le 12 na imeka po chate net na lobi na yo kana yebisa yo bisika bata normal bazalo rotanga mutali boma te ouais mutu batama boma fero luka bana ba fulu très bien ouais ya za mutu déjà na likili boma azani na kata fulu na minute aza na fulu abandal yango mona yeza impossible mutali boma ba ya kopesa beta concert voilà c'est ça étant que la bouche autorisée a fallu lelo déjà na tongo tomoni arc-en-ciel et ça likolo mais batu baloba ke mbula et robeta na journée na lobi na yo Fali beta e tika nzambe ya pambola ye ya kokoma koko tika nzambe ya pambola ye kokoma koko oh tika nzambe ya pambola na kechope kokoma koko oh tika nzambe ya pambola Aigle e toloba na bango
na loba boye fali aza remplaçant ya Jésus. Na loba yango boye fali Ipupa azali remplaçant ya Jésus Christ. Fali Ipupa azali numéro 1 ya ba ministère tout. De mam fala osala ya za ministère congolais mon côté. Bokanga date ya lelo. Succès fali ezati 2056. O ezali bina la bouche autorisée à Fali Ipupa. Soda ya Fali. Une question par rapport au concert à Lelo, est-ce que vous dévoilez moi stratégie moro Fali? Je ne pas compter des émissions ma besa. L'émission Borokota na kati wo mona lumière. Leader moi ça là. L'émission va surprise ça. Parce que niveau présent on parle déjà de Dadju. Est-ce que c'est concert ça ya Fali? Très bien. Au monde net sinde ko nga oyo, fait comme ça. Yé bena uti Lukapa. C'est Lukapa non? Kapala. De aye awa asomi ba aller-retour na ye habillé. Attends la logement dans l'hôtel pour nous limiter. Aye pour le concert il a fallu. Ba Nigeria, ba Sénégalais, ba Camerounais. Mais c'est la première mission congolaise tout le monde a délégation. Oyo ou ta ba Paris, ba Belgique, ba Angleterre, ba Luanda, ba Brazzaville, ba ya concert il a 4 stades. Bon, toi tu as un mot par rapport à tous les habitants de Kampala de votre part. Je remercie beaucoup mes fans de Kampala. Na s'appelle Mingi Kozala na kati ya banoko, ya famille. Nga linga fali makasi talaka na sacrifier na kati na chic na tanga université 100% ya Willy code mondial naza étudiant ta na tiki chic na sacrifier kaka na ya kotala concert ya mokonzi na anglais poko loba mo eloko moko esala bien. Yeah, it's very simple. I just came here to see my big star Fali Ipupa. I just came to enjoy life, to enjoy music. Yeah, that's why I'm free here. I'm so glad to meet you, my people. I'm so happy. Biso de kotika boulot, na kota pona la boulot makasi et ben invité ba makasi ba oya fena ça radar la kati pona pour ça la stratégie. To kutana lobby. Voilà. To kutana lobby. Ça na open mission spéciale lobby. Quand ndeto lobaki tozo tambusana ebite ndeko pe fa loba. Voilà. Après micro lelo eza ya bango quoi. Merci The King. Oh Vani basket donc on est rapport dans lobby là donc tellement que on a fan pena descend. Talaka musika ya mboka na wuti. Wuti na mboka. Kenya. Depuis Kenya ti na yo otala ye donc na kati mo kamnanga tu pona yo talera. Na Kenya. On pona wuti Kenya na. Star de Kenya ba ate. Voilà. Bazali mais baleki falite. The King. Asel. Ya la padi. Talaka aigle nga tu as dit on va aigle ba balati ko. OK. Voilà aigle magnifique. Nga mo. Donc